kupa ototombe. Akwe na famille bangala. Ta ko na famille bangala, siko mama mungala ba mama ba jeune wana. On a bien que maman ba jeune o pena uche mutu bakata. Aibi na yeke mwana nanga oza na bagua mwana nanga te. Donc na mintu lokwa uti poto to na choix te, faut chaka mutu olinga e. Tant papa ngoye, tonton ngoye excusez, nga sape na lino yoka. Tant ngoye alobi ke maman na nina bala mwana na yo, na sepe na mwana aza kitoko. Donc na yebi te na ko expliquer. Fi wana na mutu na yebi ke o penza nga na oboya na ngaye. Donc na ndima na ngaye kaka po makambuka ya poto. Abi funa bala, funa sa présentation, na futa facture na zana na poto na zana awate. Sikoyo papa on a lobby nani pardon maman na lobby papa yo ko bala mwana na ngai ya te e ko sala ba dépense belé. Ozo eka ka bokende ka poto mbala moko boko mala poto so comme na poto ndoko bala e. Donc ayeba ki na yeke alina ite garçon na bala mwana na ye po peut-être un jour mwana na ye okima na ye garçon wana. Bande kunanga aboya bi nga fona bala eka maman so na bali comme ça na kina e poto bité papa oko ako dépenser belé zo eka ka mema mbala mwana poto ko bala so boko na poto ndi boko bala na azui pe aine na poto sali pe makambu titi tana iko sama pardon avant ene kuna poto sali makambu akomi na Portugal ba refoulé to ba refoulé wana premier voyage abi maman bango lobi ba refoulé ba bengi maman moi ça ba refoulé lisusu ndenge nini makambu sala mso bité parce que a visé bande ko pesa maté on to ba keke matela na Luanda yepe portugais pe ayebité. Donc on va refouler habiter non cette fois-ci faut matela kaka à partir à Kinshasa ko keso à Luanda te pour Luanda portugais ayebité. Ndaye ko bandela makambu la deuxième fois tanga bandeli makambu aye ko matela partie à Kinshasa Paris. Tanga komi préparé moi ça monte pas komi poto mobile pa na aéroport na Charles de Gaulle à Kezoyer bolingo kaka tina komi de apoto na niati de mboka mo azuepe babi Claudette Boloko la Megan maman na Genesia maman na Anaïs et Jonathan. Claudette Boloko l'ingratitude est condamnable. Claudette Boloko maman na Genesia la Megan alongo la Megan a comment Ranger Claudette Boloko la Megan Claudette Boloko motema papa pula na kati ya 6 mois. Voilà. Alongwe po wana azwe pe na Charles de Gaulle inde bakoti na ndako to bakomi na ndako ba moko mwasi bande ko na botu na nini mwasi azali na kati Afrique mibala Afrique na mibala poto donc akomi troublé comprendre souté donc ba bicharo ya linga siko komo mona bango nga ba bisoka mbana wana linga fo bazala comme siko komona donc akomi ko tsamba mal à l'aise na kati ndako on dirait lingi na été on dirait lingi au moins mbala singi soit boy soit pesika bon mbala changer bi mais yo zaki beauté na kati ya Kinshasa to zaki na Kinshasa zaki beauté mais ndeni komi ka poto okomi ko changer ba comportement ebele boy ozo se pesanga disusu te jiditi ya nzambe maman na Aisha Suleiman na Amira na nous diamant noir Julia la père Niki la Maserati abi yonde mi tozaki bien na Kinshasa oye poto okomi ko changer pas même attends un mois pourquoi on se comporter boy na sali ni na mabe na sali donc moi si akuta na ba jona ya lingaka ba ke ça ba pour sta carrefour boy ba bima ba ke au champ donc faut mon que moi si pena mon apeke akomi ko se sentir gêné va faire la pena beauté pena moi ça pembe pena boaka pena bassin no ba magila ba soir on comprend pena c'était mal ce qu'on a joana et correspondre té donc on va ba joba hôtel est-ce que va te mon vrai chéri pena ko kanga na na tipo ndeni do ba jamo ya bongo siko akomi gêné donc yemo o senti pena que nga ono ko confondre ngana yete so bana kata ndako toko so akomi libanda donc akomi gêné. Donc mibalo peneza la pena ki o pena ba guna ngate donc mibala ba circonstance na yeka poto na koma ka poto na nataka mboka ngona koma ka ndezalaka occupé sous mobile bien te mobile ke bien maman bona kati ye moi ça benga da maman bona na Afrika bi maman ngana enfant na ngana yete maman banga bi sando moni soko se pena eto ko kende na yo okay so se pete do ba maman ngala te mitu ba doka mitu ko tam PC donc ba so maman ba yo pesi na rapport ba on ka bana na bango batala kute ke o mobile oni te. Après après maman ba on rapport maman na sepe na ngana yete no vendre ngana yete maman ils ont gêné ngai ko bimana yete tala ke zo simba te ngana yizo simba vraiment maman na limi na ngate to ka bana biso ka na otika ngai na okima ba so to ko tiko ko kina pour que ndaka place na ke na ngata foyer na ko mana na foyer pour na limi na ngai yete na osa na se sentir gêné maman yo ela ki libala so mona ko linga mibalo yo linga ya ba jar wana falo dessiner na papier
au dessiner na papier au zelim ko la ko uta poto akiti na Afrique na Kinshasa ndo zuye mettons au moins ko linguma mbala ba tuté o ndima sala makamna poto oya po na nini okomi ko tsama mbala ba tu mal à l'aise mon garçon il s'est dit mais c'est quoi problème nini na zo sala ya mabeta bi ngana on sepena nga souté na no genre kaka lingi na eli souté mon bala ko mona ki non au moins so ba bimina mon bala esi toka to kende ka futo ke sa ba course o ngana okenda ngate yo kende no ka komi ko kima to kende château je komi ko kima mobile après jour mususu mobala vanda ka boye mwasi ayeko mobala ayeko ke musala mwasi atikala na sima to mwasi atikala bandeko nanga asali ba bilamba na akangi bilamba na ye akangi ba asali ba valise na ye asili nzela akei mobali tanga zungi na sima akuti mwasi azata bandi olukani benga ni na téléphone mwasi ya ma téléphone benga ni na mwasi ya ma téléphone te après maman ko ayeko benga maman mwasi na Afrika bengi alobi maman nakendeki musala tant na zongi na kuti azate na bi place akete na zo position na été mais akomani ka bongo ya musongo na lingi na été mais zo ba te problème nini ezo leka entre nga na ye maman banga alobi mais soki mutaboy na etika ye libala neza ka forcer obala ye peut-être to liambongo na yo to liambo bala maman mangala to liambongo na yo te soko boye soki mutaboy otiki bangala ka misu makasi soki mutaboy otiki to liambongo na yo te lokola kei bongo soka linga zo mbongo na ya voyage osali calcul nyonso otindinga na kotindela ya ko zombisela yo oboni ko kotama na ngama la lesboy mama bangala abi maman yo lo pesa kutu conseil lo ba kutu zo pesa ngasusu pasi makaso banga ke so na lingi to zo sambonga ba voyage na salaki mais soka mona ko linga te fallait pas accepter aya ti akoma na poto po dépense na sali deux fois déjà ba voyage bali pa vanda na ye tinda vana luka ka mosa mona luka mosa mona te bande kuna nga nzamba lala kate ndeto zalaka na ba mina Facebook boy fiango akoma na Lyon abala na mobile musu na Lyon abota na bana mibale 10 ans passé bande kuna nga ndeto za a changer na kombo na Facebook a changer ba kombo makambu tout a changer ndeto zalaka ba mi ya ba mi donc na za mi ya Judith ya Nzambe to za ba mi na za mi na ye siko na ya Judith ya Nzambe pe aza mi na fiwana oyo nani fiwana wa changer komba koma lokwa Rebecca donc alongwa lokwa Karine akoma Rebecca siko jour mususu ndeto chaka ba photo to identifier ngana te photo to na te photo na identifier ndeti na nu jamano to na identifier na nu jamano ba moko ngana bi bon esko garçon na koti na ba photo amoni na nu jamano to bi bon identifier na nu jamano na kota na cliquer na ta soki Rebecca ngo nani bande ko nga garçon na cliquer na kata Rebecca ayeko trouver mwasi na ye wana oya bengsa kana poto akima destination koni abenga kana téléphone azwaka ete 10 ans passé bande ko nga akoti tanga koti alela tanisamba emiso amone ba photo mobali na ye na ba photo abana bota bana mibale tutu akoma na lui akima Paris après mbamoka bi bon oso na bimana kibomoto ayo comprendre nga non ça ni asali a créé Facebook à lukuta ya tepe longa mwana mwasi ba photo mwana mwasi pe atia bande ko nga mutu to aka komelo na Facebook na yo alingi yo te c'est pas kaza camarade na yo c'est pas kaza tam so za ancien moko tam susu ex moko ya kala kutu viens nga papa le mukelenge papa le mukelenge umela donc mutu no so yo komelo na Facebook mutu to komelo ezala bana basi te ezala bana mibali te bande na mibali mutu to yo komelo na Facebook eza mwa mobali te bande ko na basi mutu to yo komelo eza mwa na mwasi te mutu so yo komela oboye tam so eza mbanda moko bien ex ou bien nani amoni ka sali Facebook alikuta parce que so bimina kibomoto ya ye moko oko yamba ete ndenga sala Facebook alikuta ko mo sepla na komela fena bi tanti na sepla no makasi na mona on dirait botanga soki na classe moko soki na ser na moko poye ngana sala kana Paris na sepla no makasi c'est pas OK problème ta bi obala bien ngapi na bala na bana mi baleka lokwa yo to garder connaissance wana ye garçon wana to garder connaissance a tes problèmes te comment peut ko solo là au moins pas solo bonne santé santé bien au moins pas bien la messagère à passer sur petite même comme ça kana ba solo kanga de avoir na au moins a passer petite na ba solo bonne santé bonne bana bana ba tout so na ba onde kunanga ezaka ba tout kanta wana te mususu au moins sa Facebook alokuta pokaka aluka azwayo akangona maboko oyeba te bande konanga ti ba pesa na pe bande va bi fête anniversaire ko te mwana ngai ezala jour tel jour te so lingo ya oya zupe invitation te atindela garçon wana ayebi te ya kantandira za moi donc mwana mobali wana oya kimaka wana
après je me suis sous fallait que l'anniversaire a eu contre état à quel anniversaire t'es elle s'est dit ah non à quel anniversaire t'es les a problème t'es maintenant on y a quand on y a là-bas na cadeau na on y a na lion so il na zui répond à musala pour musala peut-être kanga makasi so na zui répond musala na on y a na kati lion wana na on y a là-bas na cadeau ande kuna ba pesa na pe rendez-vous et inde c'est bon garçon n'a pas simba nzela inde ti lion koko makomi na lion abingi pe fiona kwa naka mto so anika fiona kake o apesa bibenga ina mpune no position so azar bibenga bi ah bon on a comme déjà donc on dans 10 minutes déjà na gare ya lion na gare ya lion donc ko bima déjà to kutana bande kunanga fiona pa ebina epete na kidiba bete na pe mbali ni solo expliquer ka loba ke non na yabo na ya poto nazaka na garçon mutabimanga na poto garçon da bimanga na poto ba caractère mabe comportement mabe et na yona kima na ngai na dinga na ngai sous Thérèse mape na botaka na ngapete tout ça dans mutumba kuma na vie na ye na yeba pe fina ye na yeba pe le passé na été Brad calme toi na yeba pe le passé na été bo excusez makiela moi après mba moko yepe fiana inde komi na ngako koma ka koma na garde Brad, calme-toi. Pourquoi ma soko maka na garde bande konanga? Amoni garçon moi telemi na liboso a gare ya Lyon wana. Kota mat 2 ala. Mat 2, on peut faire mat 2. Je dis tianza mutayebi. A telemi apesi mukongo. Ote na pesi apesi mukongo. Fiona siko amona kiete. Ba mo akoti na kata ya gare. Bon ana tia 67 pardon. Il faut que tu parles. Tu dis maman, tu dis magie. On n'écrit pas, on parle. Ok? Voilà dans le monde entier. Tango à côté, Koko ta côté na kati ya zulu ka siko fianga zo mona. Ito ka fianga mona ite mba mo garçon na ye abete na liboko bo. Abeti. Aba luka be ya sutuka. Abi, o sani na bina sani. Ah, moni mukile ya mukie. Moni mukileza mukie okimangai 10 ans passés a autre découvrir le salon de aba un ango abi okimanga 10 ans passés obite ke ngoma na ngobo ekuta na kabata bakuta na te abi moni muto solana na Facebook fiwa no solana eza fiwa na tezanga puna lakso ke na vie basala mutu mabetu moni na kangio abi tikangai ngana koma na vie na ngabite koma na vie na hotel yo kimanga na kenda musala okimanga na banda ko bengo telefone ekate na benga mama bino na pesa rapport na yo tinde na kota na Facebook na ko na mona yo bala déjà koma na bana mi balé mabeni no na sala yo so moni ko ngaka ngate fa lolo bana ko linginga te mais yo bimaka bongo kimi okenda abi siko linga bina ningelo te mobali no fa ko kuta biso mbila fa ko kabola biso benga mbila banda kanga keke na boko tikangai ti bambila baye to bambila baye fianga comme ko kosa bino c'est un ami à moi tout ça abi c'est un ami à moi te lo ba vérité c'est un ami à moi tu abi to selon entre biso pardon to selon entre biso bambila baza ah makamboza mamba soni to selon entre biso pardon zela bambila ba kende nde bambila bakei mobali ne banda ko benga masa information yamba te banda ko benga masa information yamba te auté musala tanga uti batondit auté musala tanga uti musala akitika na batramo na bango bakita wana akoti na gare par hasard kapwa ke charger ce coupon akuta mwasi na wana na garçon na kali bavanda ki wana mobala yetsa bando poser ba question nini ezoleka awa problème ni mobala ndiko garçon na bando expliquer bino waza mwasi na ngam tuna bengisa na kishasa ya awa akimanga na ndaku ngana kenda musala akimanga kanga biloko akenda ti lelo na mona ka ete na kota na Facebook na ye na mona identifier ka film ko to yebani na ye na kota na Facebook na ye na mona ba photo na ye abala na mobali na sala fait a expliquer ça na sala Facebook à l'okuta tinde to pesa na pe rendez-vous pena ba pesa rendez-vous na fiango fa kutu na anniversaire moi na bino ezaki jour tel na zoki na tonte nde na yakate yango na pesa na rendez-vous na ye na fiona po ba kuta na ba mona yonga mtu na ye asko problème neza lote ke afaso msela ngambongo na nyoso oyo ngana sama ngamba poto soka mona ka linga te falo ba ka linga te akoya ko se comporter na sorte on se comporter ki wana ti bandi kunanga nande sila kawana mobala sabi OK problème ezate kasi zo numéro na téléphone numéro na téléphone yango yo to bengana so za posa zo mselo mbongo ya voyage au sala ki pozo mselo ngana uzongisela mobala simbanzela mobile garçon na simbanzela azonga Paris azwaki mo assurance ta pesa numéro de téléphone tanga zonga banda ko benga numéro ane le kakate banda ko benga numéro ane le kakate abanda fiona bloqué na Facebook a changé comme na Facebook a changé ma cambionso
siko tanga zonga alukaka jour muso akenda pena na gare Lyon na Jacques soko ko mona bango amona bango te destination inconnue ayebaka suite na bango te ti lelo yango abenga kinga lobi na nga mama lisolo na komi na posa na sala fio na mabe tinde na vandaka awa likamane suki na nga na motema bana wana pena na bali te na boti pete na kanga muku na mwasi te logo te na zasu na confiance ya basi te tant bozo sa makambo bozo leka bo pesa ba témoignage ngapi yango na benga kino pona pesa no témoignage na komi na posa na ke saleka mabe pona longola confiance ya basi na ko sa su na confiance ya basi te donc da minute oko na ko sale mabe mais non ça kana maîtrise mama pesa benga non ko sa mabe te akofuta tout se paye ici bas yango apesi nga histoire na ye abina nga beta na histoire yango kuna soko beti yango na okana bato na onde bakoloba so baloba nini na okaba conseil na bango en tout cas basi tozo changer basi bozo changer te jour wana ozo beta lisolo biki mibali baza mabeza pe na biso pe mibali toza pe ba victime o basi bazo sala biso mabe to koma pe na niveau moko vraiment mona motema pende suki maintenant ozo sala ba abina nga mama zwaka kozwaka parti pris te zalaka au milieu du village ngabite papa na zo parti prité si j'ai ce que zali ya mibali na koyo lobela sujet mibali so eza sujet ya basi na yo lobela sujet ya basi so eza sujet ya bana na lobela sujet ya bana na zo ka parti prité na sansa makambo no steme na zo ka sujet par sujet donc ce que mibali baza mabe jour wana na koya na mibali baza mabe par rapport à sujet au bon pesanga naza au milieu du village eza mibali nyo surtout baza mabe eza pe basi nyo surtout basi nyo surtout te ke baza mabe so ki fiwa na sali o mabe ça veut dire que biso toza nene moko te eza ke ye moko azaki na intérêt na ye alingaka ko mapoto asala o ezaki ya ye moko asala po journée pour na au jour d'aujourd'hui akima yo akende bande ko nga na ofongola téléphone a bozo benga ninga pesa ka moi bref mo ya mukie bande ko nga basi bandeko na nga basi s'il vous plaît bandeko na ngai soki omono lingi mobali te omoni ko lingi mobali to lingi te tika kolia mbongo na ye tika kolia ka mbongo mibali soko lingi ete mabe tozo sala ekitaka tina génération en génération ona zo shina ye ona liaka mbongo na ye polobi kaka na kokima na nga ale mobala ba jar na nga te ale mobala ba guna nga te mibala ba guna no bazala ndeni mibala baguna bino bazaka ndeni apesi mibala boloba ke ba mibala baguna ngate bino bokeno linga mibala baguna bino boyeba ke mibala baguna bino wana pe bazaka na base baguna bango yango kuna ka mabala mingi ezokufa pona nini olinka mobala baguna yo mobali faza mo fashion mobali faza mo boye mobali faza mo boye ye ba peke mobali wana pe alinga pe mwasi na faza na mo tayi mwasi na faza na mo bassin mwasi na faza na mo fuenge yango moni ke mabala ezokufa mobali ya mabe azalaka te mobali mwasi mutabongisaka ye bande kuna nga botika olingi mobala ba charme na yo mobali sosa so ndeni dessiner na feuille dessiner na papier o dessiner partout bande otama partout otala ke na photo otala ka mobali nga pena linga pena ye yo otala na nzela nzela zo tambola so moni pena otala ba bibali o nga pena linga yo ke no temsile mindele ba temisa ba linga ba linga bibali bango moko o telemisie obanjo linga ye obi papa na lingi yo po ba cher nga mibali na linga kezalaka ba bino ba boy yango moni basi tozo tula po bolingo dessiner mibali boko mabona ba fait ozui mobali na penzo dessiner ye nde mama biso lobaka lina lobaka yo lingi mobali nga mobala ba jar na yo zwa fait na piki bando dessiner ye otali lo noti ba fashion ndongo linga bando tamu na papier wana tamu na poche muke so moni mobali na nzela obimisi papier no otali esi bakokani so bakokani tozongi so bakokani yo moko kende lingaye mibala mabe bazalaka te basi na ngai mobali mwasi mutabongisa mobali azala ndenge nini to musu mobali avina o nzamba tela ki ezaka ye wana oyo zo négliger wana ngape na mi placer te meto osola ka bande kuna basi na ofonga téléphone do benga mobali mabe azalaka te mwasi mutabongisa mibalo bozo luka ba jar na bino faza la beauté fashion yango bozo souffrir na mobali fa respecter yo mobali fa linga yo mobali fa soko monike olinga ba jar oyo bozwana pe obongisie olinga zala ndo so moni ke suki azokata suki mabe olinga kata suki wana te kati suki ndo linga mobali no zala so moni ke na linga na mbala za style bote lati se na style ndo olingi bongisa ye yango tozo tula ba mibali ba ko mebele basi ba parce que boliko dessiner mibali bolika mobali ndo linga wana linga zala ka bongo so moni ko lingi mo mobala ba kite ba ndeko na falo tika na Kinshasa il fallait tika na Kinshasa il fallait poto lingo ko na poko na poto parce que yo moni ko sale mabelelo moyebi lobi ko yela yote ozo poto za ba ndeko mibali oyo koyela olobi okoyeba génération en génération
non vraiment lisolo esali passe bandeko na eza pour ba fille baninga kopona mibali message eza pour na bino basi bo changer boliko pona mibali boliko china mibali olingi mobali wana te na china na ngai kaka no kene wa bani ba jana te ba vuna ngate mais yeba ke so limo ba to zo liambo na ye so ka lobima ko mama be sur yo e ko komela yo et koko me la ope kikitelo parce que mutoki no zolia ya zo kata pongi aoke ba kayu na yeba terri na ba pasi wana aya zimo dessin wa kabelio mo sa wa kabelio mo 300 wa kabelio moni ke on dio zo china ye o china ete azo peso parce que lingio mais soki o lingi ete tika ya ke luka mo sne wa lingi ba vanda po ko yela o lobi ko futa na fongoli téléphone bo benga ndeko na sosa pour ça ka conseil na bino non mais ça fait mal. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni a danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.